Manapesa tour du monde et dino image yanga motema napesa nananya anise et dino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo et dino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc bisonya so simanango 999 panja sango ya Congo et dino image panja sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout panja sango ya Congo et dino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source edino image papa edino image ye azwaka tina source ata fin fond Paris bazo s'ennuyer ba bisenga mokonzo ba mama bakota Paris bazo s'ennuyer mouvement za pena trop te olia pena ya bien za sous bakota Paris te kolia za moko na kata Ivry awa epa ya ser na biso ba bi na restaurant ewaka ni José ba bi moi ça pembe tina mabolongo ni José le bela bango liloba moko fini mokonzo ba mama oza mi José la reine de Lyon ba bi moi ça pembe te dans restaurant oza ma casse kolia kitoko komela kitoko nga alie malangwa la lie na taba donc goût ba bi chez mama ewaka quoi ser ewaka na Ivry et puis la qualité c'est pas la quantité ça veut dire que ah ba bina goût on a besoin kiridate a besoin kiridate tabelemba ya goût ya kronika ba goût l'Afrique ko lia le gros boulot za matonge mais on a poto comprendre donc so la reine Michosa confirmé donc n'allez bien na meli bien na la chez Waka chez Jeannette nganda sans polémique soye olia bilo nion sa mokili o Afrique olinga. Si vous avez envie de manger les plats africains, je vous invite à venir manger chez Maman Jeannette, Maman Ewaka, la femme la plus belle, la femme qui est gentille et propre. Elle est très accueillante, c'est une belle femme. Ça, je vous confirme. Ah, pensa so boye, boko sepela. Ah, tozanga elorote. Elo nyonso olimolia ezali. Olingi pondu ponga aza muluba la ninga mingi pondu. Donc pondu ezala raté. Olingi makelele pe okolia yango. Donc nyonso ezali. Donc boye bele boko sepela. Ba fille bien me bazali. Et j'ai beaucoup de respect parce que ce restaurant est un beau restaurant où le milieu est convivial. Donc j'invite tout le monde à venir ici chez Maman Ewaka. C'est un restaurant où on boit, on mange et la cuisine est bien faite et bien cuisinée. Donc on le suit par rapport à sa bouffe, voilà, l'accueil au fait, voilà. Vous savez, je connais, ça fait, je sais pas, ça fait 10 ans, je connais. Donc on est là pour... Oui, Ngaï Jeannette, comme on a Jeannette, c'est Wakeza Combo Restaurant. Donc Nazana Ivry, Binomo Bomoni, cadre propre, donc Bolembisi, donc Mbisi Kitoko, Bilonyo Tukito. Et Bella Tinamikua. Voilà, donc et puis c'est Kotarapena Tinamikua. Donc voilà, ngama katika na Olamba. Pas ser na biso Jeannette ewaka babi kolia kitoko makaya oh my angwanete nga lula langa malangwa mais na lia ba malangwa mais et puis c'est kota makamba boye non na mona te tina kuta ba tata suka donc vraiment kolia kitoko komela kitoko donc boye pe so mona basa kitoko yawa ngomona bavwejo yawa donc ser ewaka simbigwa dans les bons Antoinette Bukumba Mona Popé Mukolo marraine ya panja sango Congo. Oh nani suna lobela tala makola milai étoile d'amour jour J mois 8 jour J Mwambe na lobela lingala mois 8 le léopard des médias Balbe Goyinda Antoinette Bokumba mais makamoko ekomi pembeni ekomi pembeni
ekobeba bana mayo bayebaki te boyoki lisolo ya ngwana boya les deux nabaki yango bien mibale le 2 décembre oyo likolo ekomi ekotanga etikali 8 jours leo towa mokolo ya mitano 8 jours boya bachroniqueur boya baanimateur boya bajournaliste boya média congolaise les léopards bozoka léopard ndinga swa bino alia bino léopard boya bokomona oyo koleka elonga nzambe bakozala nabengisi bino nga te babengisi bino boya na bamikro boya na bateme boya na bacomédien boya na bateme boya na biloko bien oyo bato bakosepela po ekozala somme jour J moins 8 bolandi bien boyoki bien bomoninga bien bomoninga pena bien jour J moins 8 boya léopard des médias vous invite les léopards des médias vous appellent vous babillé sili bokorate babillé sili boluka totikali na jour J moins 8 mwambe boluka babillé etikali ya kotanga bato basi bazwi malwa vengi Patrick Global Express luka billet déjà luka billet po etikali ya kotanga bato batikali muke jour J moins 8 oyoki bato batikali muke babillet etikali muke esila boluka boya koyoka makambo nanu boyoka te boya komona makambo nanu bomona te boyana léopard de médias vous appelle boya kotala makambo ya solo ekoleka edino bilili ya kozala wana bamona ete bamona mpe dino bilili bosomba babillet c'est le moment boprofite basite ezali boluka basite bomona ntango mosusu na se ya bilili a bokomona site eza wana bobenga boluka bozwa babillet na bino soki te bokorate oyo nano borata te me boya bomona mutu nani mpa kozala ale bambota tro na mutu nyonso tokoya ale ciao bobosana te adresse ezaka moko nalakisaki bino bien na adresse eza moko 14 rue de la Pointe 14 rue de la Pointe nalobi Pointe ya tonga te bokeke kotuba tonga te nalobi balabala la rue de la Pointe bobosana yango te na noisile sec eza muso te sec boya wana bokuta bato bavande oluka komonelonga moto omona te okonokuta kokuna kobukana te kobosana balabala te olandi bien 14 rue de la Pointe espace noisile sec batrain ezali bametro ezali eloko nini ekomisa biso kuna tram ezali yoki tolinga omona étoile d'amour yeyaka peta yeyaka okomona étoile d'amour la fille à longue jambe yaka omona étoile d'amour olinga omona sondani ngako koyo omona nga te yaka omona étoile d'amour yaka omona bajournaliste mosusu ya suka bakozala kuna yaka omona Antoinette mama la marraine mwana papa mokolo ya komona ete boya bosomba babiye makambo ekoleka kuna soza nyao bayebi biso na matoi désolé so bayebi biso na matoi désolé yaka yo moko ovivre yango na misi na yo olongo finganga miso bafinganga okala nalukaka kutu buta finga ngai afingaka mpasi esalaka na motema mais bon yaka soko ya ofikilanga yaka kuna photo toni ozo photo akosa olingo mona suna edi photo flash yoka flash tchaka bacheka pede ya tcheka eko biso 148 photo na mbala moko oya okomona obukana te ndekolanga dadi l'angolaise soko ye kuna okomona ye okomona ta plan l'ambiance omone kuna nani soliwa mopasula président sali ya motema vrai nakati sali ya motema ni ya gauche ni ya droite ya motema aozala kuna elbeka vision ye moko Brigitte Katanda
Des fois, on te dit. A police masolo, a n'y a pas masolo. Les n'y a pas masolo, on a la dit, a n'y a pas masolo. Bon, on est cool. Mais on peut s'assurer. Ah, Véronique, Odeka, Okala, la Katia Paris. Moi, c'est mon tété là, il y a Moïse, va mettre tout la mboma. Tout la mboma. Mbata, imbattable. Un énorme imbattable. C'est imbattable. Tout la mboma. Champion kiff, Maboko Mabé, Maboko Pola. Maboko ne Pola. Et Beba. Et Didier Célésino. Mec ici. Vous comprenez? Batbaoya Wana, Blaise Mutumbuta. Léon Wall. Tout le monde a un Godfather, Tomisita. Batbaozala. Boya. Moularo. Maître Eric Mando. Aozala. Oh, bah, mon a maître. Aozala. Boya Bomuna, Batandé, la Baozala. Artiste de Baozala, comédien de Baozala, humoriste de Baozala. Mais Boya Bomuna, oh non, le Bomuna. Naza Chantezov, Humourezov, Musicozov, Comédizov. Naza humoriste. Alpha Ngungu Château d'eau. Boy. Alpha Ngungu Château d'eau. Bon système. Baozala. Nani Susu. Ah, na leliga Edino, Bilili. Yemoka Yebi. Pendant Sanga Congo. Edino image. Pendant tout Sanga Congo. Mon c'est seul le bien. Bamonango. Naozala Kura. Soya Omonango. Yaka. Léopard des médias vous invite au candidat le 2 décembre. Au candidat sous son balabala. 14 rue de la Pointe. Noisy-les-Secs. Les secs. Sec. Batra Mezali. Ba métro Ezali. Ba train Pesi. Toko de la Kuna. Global Express. C'est le landing à Moukiete. Ce boy dans des cités. Donc, boya ebele. Nakata Global. Chitunga. Wow. Global Express. L'agence Los Angolanos. Para enviar las cosas en barco, en aviones, en toda Angola. Global Express en Paris. Ici Congo, il agence Global Express, il y a pour France, pour Paris, c'est métro Château Rouge. Agence mon fils Zikoli, Zikoli mon avion, Zikoli lampé mon bateau, mon massoua, c'est carton. Donc il y a pour métro Château Rouge pour Paris. Global Express, les apôts na bino, les apôts na biso. Les apôts na Congolais surtout au bazar en France et na au bazar à l'étranger. Pour le matin, on a Global Express. Global Express, solution à solution. Ah bon? Oui. Donc pour ça, le matin, jusqu'à la lycée, pour le moment, on a vu ça pour réaliser cette prestation funéraire sur le niveau de Kinshasa. C'est simple. Au Foutika à Paris, tout s'en charger dans ma camion selon Ndengue au Lingezala. Mais vous continuez avec la caméraman maintenant? Non. Tant que biso tout s'en charger dans nyonso, tout filmer, tout gagner ma photo, sur la WhatsApp, ils ont les kakuna directement peut tout tindelo. Ils ont la page, ils ont la dernière prestation ici. Ok. À la fin des comptes, vous reçoit DVD na au moins la dernière maramio sur les kaki. Global Express, vous avez un niveau moussoussou. Déjà. Ah non, bah t'es tout d'abord l'équipement la biso nyonso za ya poto. Pour tout ça la prestation funéraire la biso eza ya poto. Et vous êtes en France? Vous avez en France. Tout ça la gloire ya professionnel. Enterrement en Afrique, mais net il y a poto. Pour banda place ba ko exposer corps na place ba ko enterrer différence y a té. Bonjour. Yango na yebse ki bango. Ba ko pakata si ba pakata ki déjà. 2016 oyo biso to côté on a Global Express. Vitesse de diffusée. Bango na Château Bleu na bango, basi balala. Biso to na kata Château Rouge. Mais biso na Global, biso tinda ba colis. Bakoli. Global Express. Il y a Patrick Morlafing. Ça va que vitesse de diffusée. Global Express. Fouka. Basi ba pakati. Va changer la solo. Et c'est quelle chance? On va communiquer à mon côté quand il a chance, c'est que les mots qu'on a quand à Château Rouge. Ouais, Château Bleu. Ici, Lali. Global Express.